ekelamu ya lobi oyo yebaka yo nde moto olingaki nga na yo nzambe naya na mokili oyo ezali nde toile d'araignée mokili oyo etonda na insécurité. Bien fiston Bastende FP International Agence Syria Era boni ya bien talibo kango wa ngamna comme neti ngamna ya mbio na ndako zela zela voilà fanda no ya ala anazotia mwana aola je mususu na tongo kabo ya lamuki na omikise libele nataka na kati ya misu na ye na mwana lisu ya noir na moni matashe ya pembe noir wana ezomona te kaka batashe ya pembe lokwa litanga mai ezalaki na yaya moko azalaki pembeni na biso wana tozalaki na ngaba papa bango atonga ndako na kati ya lupango tovanda ye wana voisin moko tozalaki ne wana andai kosala na campus ya ntongo yango pele ye alali na bina banosala mosala ya Philippe aleki na bengi ya Philippe Feli ya kali na bino ntango na okomprendre te ntango na kati ya liso ya mwana ndenge eza oyo asala na campus na Henri abi ser wivine abotami na cataracte babotama wana yango pa le bien oyo eza cataracte congénitale ozali elonga nanga yo nzambe na nguya nakokokanisa yo na nini ozali ntango babengi ye akoti na salle d'op baoperaki ye na miso moko me bakangaki bangi babilide miso lendemain nango na ntongo ntango baye kosala pansement balongi miso moko oyo ezalaki na opération batikaki na ntango baopere bongo apres baoperaki ye mercredi vendredi baye kopere susu miso ya mibale yoki les deux miso baoperaki yango tosalaki kuna inasemeli ntango toye kobima bande kokendika barendez-vous amonaki bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko. Je suis pèlerin dans ce monde. Je suis pèlerin dans ce monde. bana poto bana partout bandeko balanja Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazana esengo kutana na bino à travers émission na biso lelo toye poto découvrir artiste moko centre moko ya nkolo azana handicap azana difficulté kasi asaela nzambe à travers mongongo na ye ayimbaka pona nzambe ayimbaka pona lokumu na nkolo ser na biso Eravine yango toye awa bayakisa biso veni mwanza numéro 23 na njili na quartier 13 toye ngana okota na positionner na basoki aza to azati nazoya boye nazwi moto est-ce qu'on a confondre 23 na 53 frère bani Marco frère Marco ye moto accompagnateur Eravine église ndenge ezala na mama Karine boni boya bien tu vas bien
frère Marco ye mta accompagnaka sœur Eravine église ndenge ezala po sœur Eravine amona te na mwa moto boke akembisaka yo signaleke na sœur voilà ndenge naisaki bino toza epai ya sœur Eravine toye tosalemu émission ndenge ezalaka kaka papa na biso Freddy Luamu et ça moi bien fiston Bastende FP International Agence Assi ya era boni ya Bien. Tali bokango wa ngamna e comme nezi ngamna ya mbio na ndako ya zela voilà fanda no ya voilà ça c'est très bien nangana ya wana kanzi bande bona biso ya association Lisungi association Africa Lisungi namoni papa Francis Luamu éloge et l'autre wana maman biso Eravine pour découvrir. C'est une sœur qui chante très bien, une sœur qui est bourrée de talent et elle chante pour la gloire de Dieu et malheureusement parfois ça fait très mal de parler de son handicap et elle a perdu le sens de vue depuis petit âge. On va parler de ça et puis on va parler plus de la musique. Et il y a des gens au surtout le bel handicap, il y a sœur Eravine et Tungsa Bango ndeni rabi pas si mais bandeko ya Africa Lisungi babite rabi toi on a besoin de yoka sœur Eravine est-ce que ça un producteur est-ce que soyez makoke zali à kosa l'album et je pense que possibilité wane kozala et ça malamu mingi nga bien mingi ya era boni sus Bien frère. Non c'est pour la vente solo là aussi la chose attends moi capella nzembo moko to banda solo ça mama là Matondo mingi kolo Yesu matondo ngai nalingi naloba merci na Nzambe na motema na ngai mobimba na bomoto na ngai nyonso Yesu pe na makasi na ngai nyonso Nzambe okolimbisa masumu nyonso okozondisa bomoi na ngai nesengo nakozongisa lisusu na nani matondi bobelese epai na yo solo yozwa lokumu lelo yo ozwa lokumu kolo Yesu yozwa lokumu bongo motika touti kino lelo yo Nzambe yo bateli biso na bambonge pe mikakatano Nzambe na nguya olongisi papa bisika tokokende kino tokokoma zala Nzambe na tango nyonso na ngonga nyonso yawe tikala Nzambe yolo yo sanjolama na yo Osanjolama kolo Yesu Osanjola. Waouh, c'est formidable. Une très belle voix, je pense que vous avez apprécié comme moi. Et cet acapella fait plaisir à l'honorable Médard Mousondia, à l'honorable Jean Bounard, à Mousondia, à Roland Mabanda, Gilles Okana, à Kokode Maké derrière la caméra. Je pense que ça a fait plaisir. Papa n'a pas Guy Roger, Louamou et c'est Pelissio. C'est la sœur Eravine, c'est avec elle que nous allons nous entretenir. Et là, vous allez voir les images de la répétition, parfois comment pendant la prestation, difficulté ni à par rapport au handicap et tout ça. Donc comme je vous avais dit, elle a perdu de vue. C'est une sœur qui évolue au sein du groupe Gassef. Et Gassef en Alexanini, groupe d'adoration Cœur de la foi. Groupe d'adoration Cœur de la foi. Donc ils évoluent au sein de l'église Centre évangélique de la foi en Christ avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Et à Eravine. Tu peux évoquer aspect ya handicap na yo moi après mais to bananu nani vma pesa ka goût ya musique nani vma sala ki érobité na banana ko yemba bon ils adorent au Nzambe a pesanga après na sepelaki na voix ya Marie Misamu na banda ko yemba Marie Misamu yemba rapide voix na eza qualité ya voix na ye ni na yo ka pisu bakunda ni na linga bon makasi on linga ko yemba. Mais Marie Misamu, il y a Liboso, c'est là na edo modèle na oneti Marie Misamu. Mais Marie Misamu azé pe obina makasi C'est modèle kala voix na ngande qualité ya voix. Côté ya voix. Ndé bande omso ba corde vocale, je pense na le bien mabete et tango zoka Marie Misamu comparé obité ngape na zana moi voix neti ya Marie Misamu et banjem ne pe mba kitoko. Naïma. Tu veux quand Marie Misamu,
toyoka nzembo nini? Nani aza na thermometre ya koyeba temperature ya molimo moto? Nani aza na balance ya koyeba kilo ya vi ya moto? Nani aza na metre oyo ekolakisa molai ya molimo moto yeye? Nani akoki kotimbola libulu molai mpo ayeba mozindo ya molimo moto? Bobele Yesu e. Wow. Vraiment nzembo esepelisa biso eza kitoko mingi. Fiston Basende FB International bandeko bolingo soutenir ya Eravine aza awa ekozala malamu mingi. Marie Misamu ntango akufaka oyokasangwa liwa na ye nayokaki ederangeaka yo? Ederangeaka makasi. Lobamo makasi ya era Ederangeaka makasi. yasinga olelaka? Oh bokutana Marie Misamu? tokutana te me nalelaki mpo azalaki bien, aza koyemba bien, aza koyembela Nzambe. Me ntango akufi oleli? Eseleka pasi. okenda mpe matanga na ye? Te nakenda te. okenda te poani? nakenda te mpo mwa desordre mo babe ezalaki kuna bato bazobuka na makolo bazozoka basala baaccident. Bon kobukana vraiment te mwa bato bazalaka ebele nga mpe nazokaka na kuna mwa cicatrice moko nazokaka na makambo ya Mistamu nazosala bareportage na nga aza ser mo bato balingaki mingi ndenge mpo elobi esalaki osusi obia ozala na susi un jour boyemba na ye? Pusana mpe ezalaka. Allez, à part Marie Misamu bakunda sister bango olingela bango na nzembo nini? bazala banzembo ebele. Oh Masia yo nde longa na ngai ye. Oh Masia yo nde longa na ngai ye. Salelanga ngolu na yo nabika mwana yo e. Salelanga ngolu na yo e Yawe bika mwana yo e. Polo na Sila eza bongo? Ekeza kundeni? Polo na Silas bango bakangamaki ye se na kombo na yo yawo kangolaki bango lelo ngai nakangami mpo nandimi koyembela yo e na nguya ya loyembo kangolanga na bika ya Manuele. Vraiment. Voilà, je vous avais dit, notre sœur Eravine est là. Aujourd'hui, je vais parler de sa voix. Je vais tenter de faire sa promotion. Je pense que ça va aller, ça va tenir. Elle chante très bien. Une belle voix. Et commentaire exact pour vous quand nomoko. Wana siko au sepelana bango. Ou bien on a bien la voix bien sa musique. Na sepelana bango na kuta na pe dana bango ba yebi. Bakunda assisté. Baka pu baza bato makambe bele ba bosana bosana. Donc son na souvenir moi téléphone na tena bango na rappeler bango que la sœur Eravine. OK. Akuta na pe dana bango. Ça c'est bien. Bon bébé bosana apona nini? Makambo ebele hein? Makambo ebele. On dit makambo mususu bosana teko. Siko ya era. Tango olobi okota na musique yango déjà ozalaki déjà aveugle te? Ozalaki omona ntango okota na musique? Banda koyemba banda mwana moke na bakorale Kodim nakoti korala bajeune nakoti na groupe adoration nakoti na orchestre. Ok. Mais na baorchestre bato baacceptaka yo facilement me balobaka ye mtu nini otika na otungisa biso ye baloba bango eloko te na groupe mona ndo répété na seti côté ya boutique ya Maman Rita bando oloba nanga voix nanga eza nécessaire ata orchestre mona ndo répété na nsima na biso awa bando bananga voix nanga eza nécessaire bando boya na bango te bando oloba eloko te. Ozoyemba baorgane ba demi-temps yo osaka ngo mingi te? Donc erreur ezanga te ezalaka nango. Ok. Sœur Eravine akoma aveugle ndenge nini? Comment elle a perdu la vue? Nous allons en parler. Mais avant d'en parler, on a encore d'autres questions. Nous allons voir sa maman. Avec elle, nous allons nous entretenir pendant quelques minutes. Pour moi, le temps de vous proposer comment elle travaille avec ses amis pendant le séance de répétition. Suivons cet élément que nous propose Coco Dema. On se retrouve donc tout juste après. Suivons.
Denise Luzolo. Tozalarane vraiment bien, c'est une sœur qui se comportera bien malgré handicap il y a aveugle. Mais ça vraiment bien, tozalarane calme, mais tozalarane vraiment kimia. Ça a la qualité vraiment malamu ya bana nzambe. Bon, difficulté vraiment à la rater parce que na comprendre rater azana n'oreille moko donc par rapport à bandeko mosusu bazana normal par rapport yaye. En tout cas, côté on a habité peut-être à Ngolo Nzambe donc azana justesse na note et puis à l'heure, à temps, à chaque jour, à chaque moment il y a répétition. Et puis ce qui moi ba difficulté qui a rose nango, il y a peut-être un concert, il y a libanda kokende na ye donc to daga ya osimba ye kuvantsa ye mais na tango tali musique art en tout cas côté wana normal. Bon côté wana assez là beaucoup plus oreille na ye casque téléphone à musique azoyoka côté wana non ça va et puis na comprendre na rapidité au kangaba chanson donc c'est une zembo mo bimi il faut que non interpréter yango yokango direct donc ça masala bon côté chorégraphie c'est ça le problème mais les alana ni sur nzembo mo yé mtazo l'idée biso la danse o ya bina donc c'est que chorégraphie na yé mouvement ya sala c'est to aider tout ça on peut ça la harmonie na public. Maman Esther yembe kupula to yemba na maman Eravine. Bon sœur Eravine aza tellement gentil mais aza pe matumboli makasi tellement. Alors matumboli elle nga kotumbola bat na cadre et ambiance vraiment aza fille moko aza très sociale, tous allara bien, elle se comportera très bien. Vraiment azala na problème na batute aluka problème té mais azande matumboli ala penza matumboli ya mingi ala bien makasi soka zate il faut remarquer qu'azate bon et puis ça la difficulté pourquoi parce que même soit ça soit que mutoko ya kotika été na temps répétition bien na temps en kilt akoki kozanga kilt parce que mutoko tika ya zate alors ezala un peu difficulté o ezake akoki kozala nango et ça la passe mais nyoso nzambe ga ande muto ayebi po ye mutaza mettre ya temps na circonstance vraiment azana mutu moko eza très facile. Il suffit qu'à yoka, ce gars yoki à s'exprimer est très bien, azala vraiment la facilité à s'adapter à ma chanson. Voilà, merci beaucoup. Je pense au monde nini. Bastien s'est répété les kaka et bandeko. To baninga na ya musala pe balobaki et salut malamu. Merci pas ya pasteur Viri na Anvers, merci et pas ya pasteur Albert Mpoyi. Papa André Mayemba, merci pas Nabino pour notre soutien. Merci mingi na bandeko ya Afrika lisungi oyo babenga kabiso ba encourager kabiso pour na msato salaka. Wanezaki c'est une répétition. Vous avez quand même bien na baninga ba boza matumboli. Bon moi matumbo epezanga ngote ambiance. Na cadre ambiance, na cadre répétition pe na cadre ambiance ka izala nango. Ya era. Voilà, je vous avais dit que nous allons recevoir aussi sa maman, sa mère biologique qui est là. Là, avec elle, maintenant, nous allons nous entretenir de l'handicap de Eravine et puis de sa carrière musicale. Maman, bonjour maman. Bonjour. Comment nani? Maman Wivine. Maman Wivine. Maman ya Eravine. Maman Eravine. Azamo na ngali boso. Oh, do ya Eramon na liboso. Azamo na liboso. Yaya na biso. Biso bana suka, bana liboso ko to benga bomba yaya. Po biso to za moi bizeti, moi bi parler. Biso to bana suka. Maman, oboti Eravine. Eravine asina ya koyambe aba alobi handicap oyo a perda vue komona na bumwana. Yepse zala na nde. Bon, ezalaka ki mwana kokisi 2 mois 3 mois solandisa liboko boye mwana pas solandisa ye ntango ekomaki na age wana nazotia mwana aolandisa te je mosusu na ntongo kabo alamuki na omedise libele natalaka na kati ya misu na ye na mwana liso oyo ya noir namoni matashe ya pembe noir wana ezomonana te kaka batashe ya pembe lokola litanga mai ezalaki na yaya moko azalaki pembeni na biso wana tozalaki na ngaba papa banga tonganda na kati ya lupango tovanda ye wana voisin moko tozalaki ne wana andai kosala na campus ya Feli na ntongo yango pele ya alali na bimi na banosala mosala ya Feli pa leki na bengi ya Feli nga bia Feli ya kai na bia ntango na comprendre te ntango na kati ya liso ya mwana ndenge eza oyo asala na campus na Orel abi
c'est Wivine abotami na cataracte nga babotama wana ngo pas le bien o eza cataracte congénitale na campus kuna ça va aller quand on bongisa yi mokolo na papa na ye to yai ko ki campus quand on komi na campus kuna ba moni biso pe babino o eza ka ya opération faut à passer une opération apesi biso ba formulaire nyonso on a combien de mois wana zalaki wana siko akokisi 9 mois le mois n'a qu'au 9 mois, mais il y a un cataracte dans la liste, il faut opérer. Il faut opérer. Autant que papier, si le formulaire, donc, plus on va s'engager sur la campus, en tout cas, on a tous les qui n'ont voté. Tu veux changer l'hôpital, tu qui na maman et mon docteur, on a le cas qui sont d'abord rendez-vous, on a eu ce qui te bandant mon anaté, on a mon anaté, tu es au vendre. Malgré assis abandi ko tambola mais en tout cas visuel ala quitté abandé nous mon anaté. Le cas papa wa botinga za osana za isep tanga moni mona na yeki na ndako awa eza pona biso na botanda famille papa le bino fona tsaye na buku nanga azala enfant sous-tutelle to ça qui ba démarche nyonso na papa ti mikandale rebime ki na komi ali ba pesi biso autorisation to yiko kini na hôpital na kina ina hôpital à sep pédiatre oya biso ya sep docteur nani docteur Zaki Pasteur Ngalasi. Pasteur Ngalasi, oh, il y a Pasteur. Il y a la louange. Il y a Zaki docteur Nasser, pour se voir la pension. Les wana zaina musala. Les ratali a pesi billet d'envoi to campus. Ça tient so peka na campus. Donc la première fois to kende ki kumna to koka kité. À l'état on peut to yeka nzambe pas sali. Pasteur Ngalasi ça tient biso peka na campus. On attend que docteur. Et tant que docteur, tant to comme na campus, le quoi pe campus est apprécié na ngope ba malade o ya sep. En tout cas, bayambaki biso noki, babiki non fois passer une opération. A proclamer jour to ki pe to koti, to comme na salle doc pour ba opérer ba comme na tournaye docteur Alembi. Deuxième fois beaucoup na salle doc. C'est là maman Wivine. Maman Wivine hein. Beaucoup na salle doc. Vous savez ba démarche moi na komi ko tambula mais azan cataracte na miso azomona te. Allez et boyo ko kutana na occasion koko na ye azosa na Zahir Sep à l'époque. Zahir Sep eza société ya pétrole hein. A tie na liste lokola mwana na ye enfant sous-tutelle. Asengi ke atindi binosko na msala bokene na hôpital à Sep Congo. Sep Zahir pour basali opération à cataracte. Wana docteur Zaki Pasteur Ngalasi au église la louange a transféré bino na clinique universitaire ya campus. Ba komi kuna ba docteur ando sa ba opération asali komi na tour ya sœur Eravine a lobi a Lembi. Wana siko to zala ki peut interner ka na campus parce que c'est une chambre. Sukana nuwana lisolo sœur Eravine eza pasi. Ezo ki sapota na motema. Lokola sœur Eravine azana biso awa. Ya motema mako ba lisolo na ye na kosenga ayembela biso loyembo oyo ya Marie Mistamu po azaki moko ya ba idole na ye. Mon Dieu, je te connais. Toi aussi tu me connais. Mon Dieu, je te connais comme mon père. Toi aussi tu me connais comme ta fille bien-aimée. Zambenga na yebio. Yo pe oyebinga na yebi yo lokola papa yo pe oyebinga lokola mwana nayo nazali ekelamu ya lobi oyo yebaka yo nde moto olingaki nga na yo nzambe naya na mokili oyo ezali nde étoile d'araignée mokili oyo etonda na insécurité nyonso wana mpo nayeba monene na yo ekoleka ebale sikona soki nanu wana eza na parti mo nalingaka mingi oyo bayembaka papa azalaki kosunga nga na pasi nzoka azalaki na ndelo ngai nazwi yo lelo yo nde libiki nanga papa ngai nazwi yo lelo yo nde manto nanga papa yo pe oyebinga malamu e nga pe nayebi ye malamu e sekoliwa se pona papa e Waouh, ça fait très mal. Une histoire choquante.
Elle n'a pas voulu naître comme ça. Elle n'a pas voulu naître avec le cataracte. Alingaki abotama na pasi na miso te. Mama pe akanaki te abota mwana na maladie na miso. Nzambe nde apesaki biso ya erande ngwana. Certainement, c'est la volonté de Dieu. Nous allons poursuivre notre entretien. Maman boki hôpital à Liboso, makoki ezate boki ami balé mukolo basa l'opération basali baninga et comme na tour à Eravine, docteur Alembi. Vous internez dans l'hôpital. Musuka inde. Comme tu as dit toujours quand on a quatre chambres, parce que c'est déjà chambre. Le docteur a été consulté, les malades dans la chambre, a sali sous liste, va proclamer sous pour la deuxième fois. Le tout qui est peut tout comme wana et comme tout ya Eravine du sous docteur Alembi du sous. Déjà 2 fois. Abi bozonga. Pendant et salama qui wana faut ba sali opération docteur Alobi à partir de 0 heure akoki sukoliate. Donc moi j'ai écouté nanzala et comme à tirer vers 13h docteur Abimi na side doc. Moi na lembi ah maman, moi na lembi nanga, wana azolo babi nanga ah maman, moi na lembi nanga. Akoki c'est qui déjà ba une année 2 mois. Pour la 3e fois ce que les toyé kokota, pas ba proclamer qui est et comme peut tout na e ba bengi. Pour la 3e fois ndé ba ikopérer tant ba bengi. Tant ba bengi à côté na side doc. Ba opéra qui na lisu moko mais bakanga ki bandi na tous les 2 misu le lendemain na on attend temps ba yiko sa pansement ba longo lisu moko o ezalaki na opération batika ki na tant ba opérer bongo après tout ba opéra qui est mercredi vendredi ba yiko opérer sous lisu ya mibale de tous les 2 misu ba opéra qui en tout ça qui kuna une semaine et demie tant to yiko bima bande ko kindika ba rendez-vous à Monaki. Et Ravine vraiment à Monaki. Comme tout, qui va rendez-vous, docteur Atelier, docteur nous a été professeur Kayembe dans les temps. Tant Atelier a commis les qui Linette. Linette venait avec unité à Makassi, ils avaient plus 13 unités, avec ma verre organique. 11 kilo, ma verre n'est avec plastique. Comme c'est pour m'abandonner au sombango et bander au utaka pour sauter au kénan babi ah oh ah maté faut vous patienter tant soit après une semaine au monde y est tout qui tout zui ba vers nous qui organique qui ba vers moi épaisseur la minene ayi ba qui na kotambola nango très bien anda ko batela ngo pesa qui pena singa na sima ayo ko taper classe atanga qui na Sainte Adrienne comme ça qui est première kuna atanga kikuna ti comme na mona ki siko ndenge etazalaki école ngezalaki mo à distance na biso so na venir konzulu école ngezalaki loko à côté kianza mo à distance na ekolongola ina ti na privé moko ezalaki pembeni na biso baebatelela kayo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongola nga na maboko ya bayini banga baebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai baebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongola nga na